Hallelujah, hallelujah. Nzambe na nguya nyonso. Kolo ya tonda bolingo. Kolo oyo amimonisama na ye epai ya bana na ye. Epai ya ba oyo bandimela ye, ba oyo bakotosa maloba na ye. Nzambe na lola ngai mombu na yo aleki na kotombola susu mongongo na ngai pona koloba oza malamu papa, oza bolingo, oza boboto. Naluka oyo ya kokana na yo na monaka ete tango nyonso nasalaka mabe nakimaka lombango penza na se na makolo na yo mpo nayebi te mosusu azali te nkolo na ngai soki yo te na nzela na mwana na yo Masiya. Eloko moko ekosalama ya malonga te na bomoi ya bandeko, na bomoi ya oyo bakondimela yo. Nzambe na nguya nyonso, Nzambe na Abraham na Isaac na Jacob, Nzambe oyo amimonisamaka na ye tango nyonso, na bomoi ya oyo bakondimela ye, oyo bakosala volonté na ye. Kolo mokolo na lelo lisusu oyo pesi ngai mpema, nalingi nakumisa yo na oyo ya binene oyo sali kati na ngai. Tolingo za kosala po na bandeko nyonso nkolo, surtout nkolo na pema oyo za kopesa biso mokolo na mokolo. Tomonaka ngo lokola eloko pamba tolali tolamuki, kasi soki otalisi biso makambo oyo ezali koleka na butu tango tolalaka, kolo tokoyambango mokolo nyonso tokozala kaka kobondela tokoyeba te suka nini tokoyeba kosuka na yango. Kasi lokola miso ya molimo ezangaka pe mingi ya biso oyo, mwenye toyeba yango ezali te, tomonaka yango kaka komi normal. Me tozwa koyeba te Nzambe na lola yo za kobundela biso. Wana toza kolala papa, oza kolongola oyo ezalaki mitambo Mungu aselaki kotya liboso na biso. Mingi na ba oyo toza kozanga kobondela na butu. Nzambe na lola lokolo tonda bolingo, oza koya malgré tobondelaki te na butu wana. Mais te oza tellement bolingo, oza tellement boboto nkolo na ngai. Otindaki ba ange na yo balongola ba mitambo nyonso oyo eza kochama liboso ya bana na yo. E na ntongo na yango toza kotambola malamu. Nzoka nde yo nde obundaki na butu wana nkolo Yesu. Yango tika topambola yo, tokomisa yo na nyonso zali ko bakosa. Ndeko na ngai yo oyo kolanda maloba oyo, tika te nkolo azala na yo. Nkolo abatela asunga epai pasi ezali loboko na ye oyo Bibelo bite eza mokusa te ekoma epai yo ozali. Loboko wana esala na maladi ozali kobela yo bika, na bapasi ozali komona na ntango oyo, tika te nkolo akangola. Na mikakatano oyo ozali kopase na yango pendant batan oyo to batan eleki, mikakatano za kotika yo te. Ndeko na ngai tya eliki ya mpai na ye. Nzambe na lola, Nzambe na Abraham na Isaac na Jacob, Nzambe ya mpungu tulendo oyo tobengi le Dieu tout puissant, Nzambe oyo atonda na nguya nyonso, akotika yo ata mokolo moko te. Ndeko na ngai tya kaka eliki ya mpai na ye na nzela na mwana na ye Yesu Masiya. Okomona ndenge Nzambe asalaka. Kolemba te
zala makasi yika mpiko ndeko na ngai bao bayikaki mpiko bapesa bango récompense oyo esengelaki yango na yambo te tobanda kokumisa nzambe na biso na nzela na bapsaume oyo tomeki kobungisa toloba te ya solo nzambe wana alingaka biso soki tozangi masumu soki tokimi masumu yango ndeko ntango nyonso ntango oza koluka koadore nzambe wana esengeli tozala peto ye alobi na biso na mokanda ya Jacques 4:8 alobi soki topusani pembeni na ye ye mpe na bolingo na ye akopusana pembeni na biso ndeko na ngai soki nde totie elikia na ye akosala kati na biso yango ndeko esengeli na biso topusanaka ntango nyonso pembeni ya Nkolo Yesu Masiya akoensegne biso makambo na nzela na Molimo Santo akotalisa biso nini esengeli ndeko na ngai makambo oyo kokomela yo lobi Molimo Santo akoki korevele yo yango soki ya koevite yango soki mpe akoluka ekokisama makambo malamu ekokokisama Alléluia. Nzambe na biso akosaka te oyo alobaka yango nde ekokisamaka na bomoi na biso nalingaki kaka komeka koatire nini attention epai na biso nzambe alobi na biso boye na mokanda na Galate 5 na 19-20 alobi na biso toyebi malamu makambo oyo posa ya bomoto etindaka biso bato biso oyo toza na posa ya makambo ya mokili oyo biso tolati nzoto oyo toza koyeba nanu Yesu Masiya te alabi tala makambo oyo eyelaka bato yango des fois même oyo balati Yesu tango naza koloba kolata Yesu c'est-à-dire que toza kondimela ye Yesu avandi kati na biso na motema moko pe na bolingo nyonso makambo oyo ekomelaka toloba oyo bayebi Yesu te baza na kindumba baza makanisi tango nyonso ya bosoto pe makambo ya soli bazali capable ya kosala makambo moko oyo eza abomination na miso na Nzambe babi baza kosambela banzambe ya bikeko banzambe basalaka eloko moko te nzambe tango oza kobelela ye bien aimé eloko ya malonga eza kobima te baza na kindoki baza na koyinana baza na zuwa epai ya moninga na yo zuwa na likambo ezanga ntina zuwa ekota yo baza na kanda ntango nyonso baza bato batianaka mpe tembe yo komona ndenge nga na kosala yo tokotala soki nana koganye tala babiloko wana Nzambe alingi yango ata moke te encore plus loin ndeko na ngai Nzambe aboyi bokabwana koboyana Nzambe alingi yango ata moke te kolangwa masanga lokoso ya kolia ya mingi tout excès nuit oyo balobi na lokota français kolia mingi okomona oso lembi yo moko pe na ndenge na nzoto na koparler sur nzoto pas encore le spirituel tokokoba na kati na spirituel video ezali plus ya koyeba kotalisa monene na Nzambe mais Saint-Esprit apesi ngai nzela na me koparler moi moke dans quelques minutes sur makambo oyo Nzambe aza kosepela yango te oyo biso bana na Nzambe tant toza koya poto adorer Nzambe na biso poto se prosterner to lo bankolo lolenge osili kozala to pamboli monene na yo esengi tozala bato ya peto bato oyo toza na masumu te ndeko na ngai yango toza kotalisa makambo oyo
oyo esengeli ba qualité oyo esengeli zala pa ya moto oyo ayebi nano Yesu te me makambo ngo ezali sa nini kolata pe na biso yo ba Kristo yango Nzambe aza kosepela na yango te toza ko attirer attention de konangai abino koso ya kolia olingi kolia biloko oyo esengeli pe okabola na bandeko olingi te yo kaka ozwa nyonso tolobi tout excès nuit okozala mal à l'aise un moment ozoko osi ko bouger te po nini oso tondi olie trop wa magasiner ozu ezape kolia oyoki otondi si nyonso okozala mal à l'aise ndeko na ngai nabino kosa kolia pe na bamakambo mosusu ya ndenge wana makambo kaka ebele ya mabe lokuta makambo ebele o Nzambe aza kosepela nango te kola lobi te ba oyo basalaka makambo wana bakozala bato ya bokonzi na ye ata moke te ndeko na ngai tala makambo oyo bakalite oyo ya mabe ezali na ba oyo bayebi nano Nzambe te ba oyo bakotambola na kati na buzoba na salite kasi yo ndeko oyo so yebi makambo ya Nzambe pourquoi okozonga kati na makambo oyo pourquoi okozonga na kati na buzoba oyo makambo eza abomination na miso na Nzambe Nzambe alingi makambo oyo te kasi alabi na ba oyo bandima Yesu Masia basi babaka bilembo oyo nyonso na ekulusu bampose ya bomoto elobelaka bango susu eloko moko te normalement esengeli ya ndenge wana makambo nyonso ayebi kosite ndeko na ngai kindoki koyinana zuwa kanda kotia na tembe kokabwana badivision koboyana na makambo ezaka ntina place osengeli bokoki koyokana mete eyinda kaka ebeba kaka bato bakotia bino pression bino mpe bolandi pression na bien aimé okabwani na ndeko na yo okabwani na mwasi na yo na mobali na yo kasi lobilobi ebandi kolela lisusu otunaki molimo santu te po te osi obosana na yo makambo ya kosambela donc oza susu na ngambo ya Yesu Masia te okomana na ngambo ndambo kotoyo o Bible elobi na biso esengeli pa tozala ni chaud ni froid non soit toza chaud soit toza froid ndeko na ngai. Alors na Galates 5 20 22 makambo oyo Nzambe azosepela na yango oyo toza kobenga ba 9 fruits d'esprit ndenge na ekoloba bambuma ya molimo oyo esengeli biso tosila kozala na yango ndeko na ngai. Eza bolingo kozala tango nyonso na esengo ndeko na ngai. Bolingo ifo kolakisaka bolingo tango nyonso. Naza koboya kwa insiste mingi mpo nalingi te video ekende molai mingi mpo naza na makambo oyo esengeli asala lelo tokoyeba kokumisa Nzambe na nzela na biso. Mais Molimo Santo azotalisanga na passé na moi passage oyo ya Galates 5 kobanda na 19 pe tosuka na 22 une partie ezali ba qualité ya mabe oyo nalobeli liboso siko tokomi na ba qualité ya kitoko oyo Nzambe aza kosepela na yango oyo esengeli moto avandi na Molimo Santo esengeli azala na yango tolobi bolingo ndeko na ngai bolingo esengeli ozala na yango epai na bato moto azali babi oyo azangi bolingo akomona Yesu te bolingo eleki ndelo bolingo eleki nyonso ndeko na ngai soko oza na bolingo eza esengo okomona kolo Yesu Masia soko oza na yango te eza pasi po ntango akozonga okomona na te mokolo wana yango fungu esengeli ozala na bolingo yo mwana na Nzambe sala makasi o récupérer bolingo wana Molimo Santo aza capable kosunga yo ozala na bolingo wana oyo yo bumisaki. Bible bita solo bande kwa Philadelphie oya parmi ba cette église oya Apocalypse za kolobela balobite kolo sabi
na sepelaka na bino tango bozalaki na bolingo wana ya kala kasi bosi bokimisa yango kala eloko na kosenga bino bozongela bolingo ya kala ndeko na ngai zonga na bolingo ya kala bolingo oyo bandaki koyeba kotanga Bible na yo bolingo oyo ozali koyeba koyamba bato kati epai na yo vandaka oyambaka su bato te oboya bato nyonso bakoma esprit mabe liboso na yo ndeko na ngai zongela bolingo ya solo Nzambe aza na posa na yo adi bolingo kozala na esengo mpe kozala na kimia ntango nyonso ndeko na ngai kokanga motema oyo tobengi maîtrise de soi likambo ye ndongo me oza komaîtrise yango po te Molimo Santo aza kati na yo ozomona ke non c'est pas un problème on verra ça après eza nango problème te to arranger kaka en famille maîtrise bafingi yo batongi yo batouche penza point na yo défaut oyo ozalaka na yango batouche yango penza makasi oyo défaut soki balobi kaka c'est terrible mais ozwi maîtrise wana olobi te Nzambe alebisa yo ndeko mpo makambo oza koloba oyebi yango te ndeko nanga tozala lokola Etienne baza kobame mabanga na bikolo Yesu limbisa bango dia chrétienne oyo azalaki parmi ba chrétien ya liboso soko tangi na mokanda ya misala ya bapôtre ya bantoma lisolo ya Etienne ezali wana alobi kolo Yesu limbisa bango po baza koyeba makambo baza kosala te ndeko na ngai zala na maîtrise de soi quel que soit problème quel que soit likambo baya koyebiso yo kotomboka te zwa motema pio kitisana no nyonso la banga bala te kitisa makambo na se et surtout que soki oza mokolo oza mpe baconsidère lokola chef de famille soit un responsable ndeko na ngai donc esengeli tozala makasi balobi na biso kosalisana fo tozala na entraide kozala koede bandeko oyo aza na ndambu pesa pe moninga babola koluka toyeba kosala ta makambo esengeli mpona babola mpe ndeko na ngai ozwi eta salaire na yo longola ta mwa ndambo te nameka kosunga ta babola bawi na biso bato baza koyede babola bien aimé baza na makambo osekele Nzambe azali kopesa epa na bango en retour okozwa ya motuya wana tokomeka kosala su video mosusu mpona tosolola makambo wana bato bakabolaka babola makambo nini bamonaka Nzambe soki asungi tokosala video mosusu sur makambo wana kopesa les données c'est très important ndeko na ngai bali kozala motema malamu mpe kozala na bondeko ya solo motema ezala malamu longola makambo ya koyoka kanda ntango nyonso jalousie epai na ndeko na likambo moko ayebi te okotya jalousie ntango mosu eleko yango mpe yaye te ndeko na ngai ye mpe bapesaki kaka kopesa ntango oyoki yango ke eza nango yaye te oregrete kutu pourkoi osalaki jalousie wana mais mpo okende oyebisa ye ndeko limbisa po te nazalaki jaloux na likambo moko songolo epai na yo okotikala mpe koyebisa yango te tala makambo eza koleka kati na se na moi ndeko na ngai Nzambe aza na posa te totambola na lulenge ye azali kolinga na bambuma oyo ya molimo tosili kozala na yango nde ntango tokopesa losambo tokoadore ye Nzambe akoyamba mabondeli na biso lokola bilei ya kitoko ye akosepela na yango mpe akozangisa te kopesa biso bareponse na oyo esili kozala bamituna na biso na kolela na biso Nzambe na lola akopesa biso bareponse kole esolobi na Jean 14 alobi soki bosengi ngai na kati na nzela na motema moko nakosala nyonso papa oyo asili kozala likolo akokisa baposa na bino haleluya ndeko na ngai tala makambo oyo ezali mabombami esengeli biso bana Nzambe tozala na ngoi Bible elobi na biso te oyo baza na Yesu oyo baza na Yesu kati na bango basengeli kozala na bambuma molimo oyo nyonso toti kotanga kosalisana
kokanga motema to maîtrise de soi kozala motema malamu pe kozala na bondeko ya solo bondeko ya lokuta te ndeko na ngai moninga na yo olobi aza ndeko na ngai ate aza ndeko ntango balusu mokongo obandi kopalola ye opesi ata tante yango koma mpe mikolo oyo bakoma kotya bato na bavoice soki bazwi voice no soki bafungoli yango oyoki na mawa ke baka ndeko na ngai monde so évolue yo ozoloba ozoyeba te mondeko mosusu aza koenregistre yo monoko na biso avant loba bible lobi il faut balusa yango 7 fois 7 donc c'est à dire que le chiffre 7 est un chiffre moko ya raisonnement absolu ezali oso komi na place moko ete o comprendre ate na comprendre que no faut na répondre boy bitango zakaka muloko kako koloba ndeko na eza mpasi bako tia yo na bavoice ya ndenge na ndenge bakopesa tante surtout soki ozosambela baoluka kaka fai epai foti moko ezali bapalola yo yango ndeko tozala mayele nzambe asunga biso molimo santo atindaki nameka koloba makambo oyo po te yo ndeko ntango oza kobondela ntango oza koadore nzambe ozala moto oyo ya solo ozala na bopeto kati na yo wana komona minene ya minene kozala kati na yo na libota na yo pe na environnement na yo ndeko na ngai po mona nzambe ntango moto ozozala na ye akoyeba kopesa moto wana pe pembeni okomprendre te me bato baza pe pembeni na yo baza kofuluka donc makambo eza kobongama kaka kati na bango epai mikakatano ezalaki eza kochange po te nzambe aza kodégage baoyo ya ye akotinda baange na ye molimo santo aza kosala kati na yo armée céleste azoya chaque fois soki ya un problème intervention ezozala rapide yango ndeko tika te nkolo yesu azwa lokumu na nyonso oyo esili kolobama na ntango oyo molimo santo asungi quand même na oyo motivation ezalaki motivation na Galate 5 kobanda na 19 ti 22 yeba te kobanda na Galate 5 de 19 ti na 20 eza bakalite oyo nzambe azosepela na yango te me ntango tozwi 20 ti na 22 yango nde oyo nzambe aza kosepela na yango soko ozwi tan ndeko na ngai tanga yango mpe molimo santo asosolisa yo makambo ndenge esengeli kozala Salomo alobi te nyonso eza na ngai kaka vanité de vanité makambo oyo tokomona na se na moi tokotika tokoleka na biso eloko eza motuya tozela Yesu Masiya ntango aza koya na nguya nyonso amema biso tozala na ye elongo. Alléluia. Tika te nzambe na nguya nyonso nzambe na biso oyo toza kopambola toza kokumisa azwa lokumu na nzela na mwana na Yesu Masiya. Alléluia. Kimia na Yesu eumela na mabota na bino. Amen. Amen. Amen.